Aux gens live. Et au canal générique, n'a pas après ma soirée. Breaking news, Tozana, c'est notre Tiffany. Le beau canal générique. Allô, c'est Tiffany? Oui, allô, papa. Ah, yo, on a un succès, ma casse dans beaucoup, hein? Ah, papa, yes, ma fille, alors, bande Kobani Baye, banda pour se présenter, payer sa mission dans 3 minutes danger, nous allons parce que la réalité va déranger la beaucoup mobile. Vous en direz que Moki Momezo l'a donné après news. Merci beaucoup, Nabiki, peuple de Dieu, Mbote, Nabiki Batia, Nzambé, nous sommes avec Saka, merci, oui. Et puis, dans la servante de l'éternel, nous sommes tous à la prière, pour le Nadine, il y a solo Penga, Ayokaka, le Sambo Nadine, je pense que dans 3 minutes, je ne peux rien dire. Mais là, on a dit, Kaka, merci. Et là, qui n'a pas de mon côté, qui n'a plan, mon côté, n'a pas de Kaka, il y a l'okuta, il y a l'okuta, vérité. Mosal Nandame moko na prophète moko boyebi à cette fois-ci va parler une côté la bénédiction pour moi comment va faire la bénédiction la musique et là c'est la bonne bataille donc dans la bataille on est limité cette fois-ci à côté la carte de Nazaria pour pas pour les Nazaria alors va toucher nani va toucher qui moteur où il y a les Nazaria au boulot quand on a voir quand on du pro wana leader plus coordinateur oui va faire qui est va côté la qui naie avec une mission entre la âme de Saron de l'Éternel parce que vous dans la Kia dans le sein de la vie mission pour moi on a de preuves à l'appui donc la âme de Saron de l'Éternel commandant le 28 le 29 30 31 le premier la dernière qui n'a commis il abandonne le Tikawati par convocation pour que tout va vérifier au Yedimaki mon sein d'Anzami on a atteint ça qui le frère papier à la qui va dollar et que à côté ça y est bongo à rejoindre la Moussala à promettre que c'est le côté mais mission mini que après ça y est dans le même adresse à la Kunangai et puis après ça y est nous faisons enregistrer faut pas rater je sais que ma fanatique il y a ma partie bazali nous dans un au bas au bawana parce que moi on a encore à sur la vie surtout que toi il va pas ni autres amis on fait un mec qui si après ça on a le jeune mbongo mais pour les jeunes garçons il y a encore de la vérité mais alors la vérité mon go à côté de mais tant que comme il monte à l'état on sait dans un an pour boyebi à tinga qui va donc pour que vaya pour ça vaya pour la moto de Kabwana pour que c'est la moto qui n'a pas la preuve il y a pas il y a une raison les autres contacts va complexer le frère wana à Kalamunoko monte piraté donc les gens qui sont là qui angona nous faisons enregistrer par vidéo enregistré dans la vidéo on a relaté non ils sont là et d'ailleurs on a fait ça qui m'a montré 68 heures pas les canaux émission mais la méthode pour les capartos et chose grave il va faire l'émission Moko va signer la photo pour que va salir une réputation toujours en utilisant moteur dans la route qui voyage la qui coûte et heureusement que ça va pour ça il y a une maman parce qu'on a refait un énorme numéro là à ça il y a compte à y a qui n'a dit à libre événement. D'ailleurs, à tel jour, on va faire la croyance qui va nous dire là, mais on va nous dire là, il va nous sur la c'est Tiffany. Oui, papa. Wana tolo qui batmazo s'inquiéter bandaye ba et le on est au sala qui ose à la insécurité et aux ola la wapi et aux obarani. Ce qu'on va expliquer dans 2 minutes. Oui, nous avons parce qu'il y a tout qui va se faire. Et maintenant, côté la justice, lorsque Basali Makambo monte et poursuit, maintenant, continue pour le commun à Facebook, là, et que, on te va dire que on a dit qu'il tient à trahir là. Alors, moi, je parle des choses, je dois dire la vérité. Donc, il y a cette question dans le bar, parce que, moi, je dois dire pour moi, là, dans la sécurité, à la montée, dans tous les bâtiments, dans le Soukawa, dans la parce que papa tukaja tu stand up na wanapokula anaenda kunanga boy saini ngai na photo pourquoi pas on le cadre stand up na bakokoni na wana photo je ne sais pas la tia na quoi de situation parce que matia wana tout monde yango clair fait dit loko ko bango ba loki ka monter na anga ta ki compliqué les gars bango et puis na na la bango mais bon na na ba monter na comment c'est pas qu'on fait à loki papa parce que what
babengaki kuke bazongaki na mosala je pense que bamonter bakozoka monter na edaya bato na bango babenginga na respect batenga aza na basport na bango nyonso tu bato na bango nyonso babengi balobi ke frère wana ye moko ayaki bia bango aconfesse donc allez-y comprendre que babiloko basala bana eza bamontage oyo babasalela bino bana nzambe pour que baluka lokumu bakombo na bango on se moque pas de Dieu et surtout allez-y comprendre soki bavideo bango bakatilaki basalela la photo. Combien de temps? Parce que j'ai trouvé dans ma chambre, il y avait des préservatifs. Après, pour être là, il y en a côté. Nicolas avec des sacs. Donc, il y a des choses sérieuses. Ah, la jambe, mais ça, dans la papa, c'est la vous dans la fanatique, vous dans la preuve à la preuve, parce que j'aime pas la polémique. Mais d'ailleurs, dans mes émissions, je ne cite pas les noms des hommes de Dieu. Il y a d'autres choses que nous devons garder parce que ce côté, il y a un scandale. C'est Stéphanie. Otikali na 2 minutes, yebisa biso numéro ni bako contacter pe bato apoto basala ni pona yo. O etikali pe yebisa biso démission na yo na les anarés et robanda mukoni. Merci beaucoup. Je vais monter la question d'ailleurs côté à la Simadon pour moi ma machine. Donc un petit moi biloko yango zomona toza awa na ngolo nzambe na poko espatia. Donc on va donc on va ba biloko bango soki bobonga et puis na tengi bala na nzambe bana pour le côté. Ana pour moi c'est la dino na zo c'est la dino prière na dino. Donc vous soutenir la prière. Yango na ninga no bala. Pesa numéro na yo, pesa numéro. 082 00243 89 68 38 025 00243 89 68 200 donc 68 38 025 wana numéro na nga botaki na mpona nga na tengino bakongo na tengino lo na bino te yesu atia o bobondela baye wana bikisinga alongoli na bango basalaki merci beaucoup papa salo natikeli yo sikoyo natikeli yo 2 minutes mosusu oloba nyonso oza nango akoloba apres ngano tozonga na nsima mpo ekoleka lelo na 23h oui nalingi naloba kaka na mosala si ya problème il devait m'appeler nayebi ke natikala jamais kotanga komoni na émission na ngai ya d'autres vérité oyo mwana na ye moko kozaloba kotepa na nga me le prophète atepa alobi mpa na nga koyeba pourquoi le prophète wana alongwani na zaraga pourquoi basala émission wana pourquoi tout bavérité na nyonso boyi bango parce mayele na bango mavérité te bakokontinue bakosangwaka mais nalingi naloba te soki baleki moi je de preuve à l'appui bango mpe bapreuve oyo bakangisaki ya kotinda monteur na nga atali réputation na nga zala biloko oza toto oyo koye na nga na butu ekoye na nga na mona yabiki bakokoka te yesu masiaka soki émission na nga na mabele esangani bai baki bato mosusu yesu masia korecipite comme il dit dans ta biso tokoyo oyembela ye apange koyembela so ete stéphanie lelo bato mosusu bakodevole tozotengela misala mabe ya basala ya basataniste nyonso to donc soki yo koti koréagir bongo te koza kotetrouve dedans donc batikanakini naza na kinkasa butuna moye soki bana poto basali ya nzambe bayoki te yanza ne va pas boyebaka eza na moto ya dada paster wana évangéliste tina prophète donc c'est ce que je peux dire soki baza na kota kodéjustifier balekana te mpe nga mpe na koleka parce que naza na bapreuve na bango nazoloba makambo koensemble te nazoba makambo oyo nga naza nango bana ezaka epa na nga te ya ezali partout déjà na pendant kokona kolokanga kobomanga moko mais eza déjà partout na palia ok ser na biso tozala en contact na yo nzambe azala na yo na kobenga yo prémission ozala na kimia merci nini wana ezalaki ser Stéphanie à partir ya Congo Kinshasa merci na motu asombi nini oyo crédit oyo po tobenga ilunga frère na biso ilunga frère na biso ilunga na Birmingham ye nde afuti mbongo mpona tosolola na afuti mbongo a partir ya nini ya Birmingham mpo tosolola na ndeko oyo zela natanga ba message toza na message kouta epai ya frère Kazadi alobi pasteur makambo te yaki ya kindoki eza solo ngai pasteur moko aza na Hollande pasteur moko komo na ye aya kuna na Angleterre komo na ye patriarche Bukasa apesangaki ndoki l'église yango akima Angleterre kuna et puis
frère mosusu awa aza na Allemagne komona ye puis mosolo nzei aza un pasteur walesa afuti ye mbongo asombanga toyokana naloba so makambo na ye te et ama qualité ya homme de Dieu ya loin de Dieu nakabi pasteur oyo na satana parce que azokotela moto oyo alingi kobomisa bato boyoki frère Stéphanie ndenge awuti koloba awa alors ezali frère oyo ministre Didolinga na Birmingham nde atiaki crédit alobi pasteur naza likambo koloba te makambo to olobi eza solo nga moko naza moto akasai nayebi makambo to olobi eza solo yango natieli yo crédit ya 30 livres mpo nayebi ke esololaka na bato merci frère Dido baje oyo ezoleka na Katanga oyo bato bena bato beyo Kabila na Katumbi bazokana te bokota baje wana te mpo eza baventure en plus banome bavote lwa moko ya kosala ke baétranger bavote ezali mpo balalisa komba to ndima biloko wana te bachange constitution te bachange mpe eloko moko te alors nazokopesa merci na docteur Ngola Muzinga Jean Robert na Canada oyo encourage nga mpe alobi ete asekisi nga alobi azalaka azoswale bamalade aza nanani na tablette na ye azolanda breaking news c'est un docteur na Canada et puis nauti kozwa susu message ke moto oyo akotaki libala na Micham mwasi auti obenga alobi pasteur merci mobali asi azongi etikali oyo ya wood green na gold green nano bazongi te alors basi tu oyo babimaki na Timothée Kiese lere ayaki na Londres ngonga yango botubela boluka basali na nzambe solo nazanga moko te mosali na nzambe solo bapase du peuple bazali bapase nzubila bazali bapase mwila bazali nga moko mpe proverbe nazali benga ngai na oki kodelivre parce que moto wana atikeli bino basemence mabe bonne année mpe félicitation na bana ya tiango partout boza na monde parce idéologie bandakala ezalaka toujours ya bana tiango alors eza na ndeko moko ya mwasi awuti kobenga nga alobi pasteur makambo ozoyo eza solo pasteur moko ayaki awa komona epi Roger ayaki awa azali koteya na Matiri pasteur wana ayaki awa azwi nga na mobali na nga na bato mosusu tozalaki 4 tosacouple après tochangeani bapartenaire après basi na basi bakomosala lokola balesbienne nasala nini en tout cas foli bango na TV parce que pasteur wana pi Roger azali sataniste makambo asalaka na biso yango wana bato ebele bayebi makambo oyo yango tomoni breaking news oyo kosauve biso futo denonce misala wana donc basalaka baorgie basangisaka basi 4 mibali 4 basacouple basi na basi après bachangeane basi après batiki basi na basi basacouple bango mibali na mibali basacouple bango wana bozolekisa na TV bozobenga baza baprofete ya Nzambe alors tolobaki le crime de Walesa nde abomisaki porte-parole ya JB ya Wera Walesa nde abomisi frère na biso Guilain Walesa nde abomisi bamusicien mingi oyo bakendeki epa na ye Walesa abomisi bakongole ebele apesi bango bakisi adétruire bango e Walesa alingaki koboma ndeko na biso oyo ya mwasi Tiffany autilisaki prophète Placide donc Walesa c'est un criminel Walesa aza moto ya misala mabe bolandaka biloko na ye te botala na mire na nga na tie ndenge aloka Mike Kalambai atravaaka na onction satanique nani Guilain Mizwa akufi likolo yango Patrice Mubiaye yango Denis Monde bamusicien nyonso baprochaka ye bazali bamusicien moko satanique na frère oyo ayembaki awutaki epa Marie Paul donc bokeba na Walesa parce que azali moto ya misala mabe tobaki le crime de Walesa eza ebele na kaka na bamateya na ye moko alobi Mike Kalambai na peso kindoki na nga akepa ya nani sataniste mosusu oyo Kankenza alobi na uti kosala kindumba na ye apona kabela bino milimo mabe wana Walesa moto azoloba bango na plateau eza pe na mire na nga alors toza susu na likambo koloba te pe Walesa azotinda tout le monde entier babenga nga bafinga nga aza na un problème ya koédike bandimi na ye parce que baa bafanatique nga basali mosala na nga oyo etikali nzambe na nga kutana na bino ezalaki breaking news ya lelo bangala ya baaventurier ya pasteur en tout cas aza te baluba soki aza pasteur noko aleka na délivrance
parce que kindoki ezali coutume na bango